problème technique. Une fois encore de plus, big merci à la grande équipe technique, chapeautée actuellement aujourd'hui, par exemple pour tous les maestros. Mike Amwakaela, réalisation, Suleiman Mboyo, régie finale par Magie Nabango. On est tous en retour pour continuer cette tranche matinale Kin Matin. Voilà, Dieu merci. Toujours continuer après coupure, il y a un problème technique. Toujours kolobadza masolo ya pasolité à Kanda, tout ici ma désagrément l'été na concert ya Fali, à Fikin, et tu abordé problème, il y a marche de santé déjà, il y a marche de Salamaki avec le vice-président de l'Assemblée provinciale, honorable Francis Chibalabala. Mais, pardon? L'Ikofia. Moi aussi, c'est la Tchang Wango, ma kofi fait à la combien? C'est Zara Moko, honorable Francis Chibalabala. Batubako Sabisote Papa Issa. Bah, plein où ils allaient qui. Tu as démontré plus de 30 000 personnes. Plus de 30 000 personnes. Marche Banda qui n'a très à Sifoko, qui n'ont pas terra IDPS. Ba maman, ba papa, ni Kassi, ni Bakuluna, ni Batwa Loyenge, ni Batwa Désordre, ni Tokabolimbo, mais pesa Loyenge, pesa Vouya. Et l'autre côté, tu peux l'autre côté, presse ezalaki wana, bokende, botuna na bandeko ya sans fil, botuna na bandeko ya Sifoko. Batu oyo, Francis Chibalabala sungaka. Peuple oyo, Francis Chibalabala zarana bango, tongo midi pourquoi? Ba oti kozonga congé parlementaire kala minité, lobby déjà zaiki na badara, ala la kate. Donc na loba mwana mobali oyo, nzamba kela epona batu, to ndenge nini, po na mona bolingwa bongo te. Donc, Yangwana Francis Chibalabala a démontré, Atala, Nengenini Bana Tchangu Balingara, Nengenini Tokopé sa papa mon konzi officiellement. Mais je me rappelle, tout ça pour la place où on a un message, je pose un message en avant. Vous dites que Tokopé sa mon konzi ya Mboka, Tchangu officiellement. Par là, Bozo Ngabolo Banini. C'est-à-dire que par rapport à Badomolomis, Bato Barouta Rabisika, Oleba Badaba marche, Bacommune, Banani, Naebosé la Batou publicité à Ate Abakombo, Toyebi bien, O Ezambo Kanabiso, Naebolobe la Makambu honorable Francis Chibalabala, O ya génération Francis. C'est-à-dire que Bato Barolukara que marche na bango fwe banana Tchangu. Bakanti le quoi que bazu confiance, il y a peuple congolais, or que la massine na Tchangu il y a des problèmes. Tongo midi poko yebi bayakate. Balingi ba sacrifier jeunesse ya Tchangu. Ne Francis Chibalabala loba ki te. Nako prouver na opinion internationale et puis na mboka na biso précisément na commune ya Tchangu na lakisa bango ete na district ya Tchangu. Na district ya Tchangu na lakisa bango ete bazali na molobeli na bango mwana ya mabele mwana ya mboka Francis Chibalabala yango to démontrer ki marche wana ezaki marche na lolenge ya mabete ezaki pona ko soutenir basio ya papa Mokonzi. Marche on a assure que au satisfaire élu na ya circonscription Masina. Kasi to sangana ki poto kutana ondeko Francis Chibalabala zaki na ni ona maloba o ya koloba aloba ki yango lelo tribalisme komi makasi na kati ya mboka na biso ondeko isa to loba pe tribalisme komi makasi message ya Francis Chibalabala alobi ete toko landa bo molobeli bo munoko ya papa Mokonzi. Alingi tribalisme ete nga naza libosono na olobela ndeko Francis Chibalabala naza mutu ya kote na ete bon ozolobela mingi honorable président vice-président Francis Chibalabala attend que kin na qualité ni pozuka mbala moko komi kolobela communicateur na ye membre ya parti ya zali nani bondengeni parce que Nikolo yo na ye zakakabo expliquez biso benane naza communicateur ya ndeko Francis Chibalabala na kati ya génération Francis Chibalabala oui tozoko appuyer ba action na ye étant que bana Tchangu étant que j'ai oza na souci ya jeunesse maloba na ye na kati ya marche wana ezalaki nini bilenge nyonso o bazo sala mbilinga na district ya Tchangu kala mingi tozo mona tozo kende ko komisa bango na INPP pour ba apprendre pour le biba ça la utile parce que jeunesse eza espoir ya lobby nani akoyiko sali kamwa bongo bango ba koyela biso ka ba marche to banana Tchangu to banana Masina to banana quartier 3 balingi ba sacrifier biso déjà to umeli na moma wana to umeli na makambu wana to tamboli na papa Etienne Tshisekedi ekoki
toza na posa ya soutenir l'action ya mboka et le monde honorable Francis Chibalabala et puis alobi ete aboyi kuluna na changu aboyi kuluna machete bimite batu bazoki te batu babundi te tokomona ka ba marche batu bakobunda bakopanza ba mama na ba wenze na ba coin mususu kuluna ezo sala manango poto bomba te na disposition ni nazo aboyi alobi aboyi mais na ba coin mususu esala bakonza la police bazalaki wana soki kuluna ezali ko sala mandeko yisanga aza mwana changu na kopesa numéro na ngai téléphone e coin o ezali tokolandela parce que lelo awa ba jeune déjà baza enregistré. Plus de 2000 jeunes déjà baza enregistrés kala mingi te soki nzamba sungi awa bazo banda déjà INPP ba apprendre. Siko yebisanga yo jeune oyo telema na kuluna lobi okolala ndenge nini okolia ndenge nini okovivre ndenge nini okobala ndenge nini avenir no eza nini yango ndeko Chibalabala lobi te naza na posa ya ba jeune o bazo tambola toujours na makanisi ya mabe naza na posa ya ba jeune o bazo kende na pratique ya mabe kokata ba mama na biso amapa na tongo kokata ba mama na wenze kobotola ba sac bao babengaka ba postura na ba moto toza na posa na bango parce que jeunesse ya lobi eza na posa na bango atangu ndeko Francis Chibalabala alobi ete na pesi papa mokonzi changu officiellement changu ngo pesa ya ba kuluna changu ngo pesa ya ba miyibi non alingi ete ba jeune ba apprendre quelque chose yango toza na sima ya makanisi na ye okomona même na ba diaspora ba soutenir marche wana et banda mokile bande salamate yo mona songolo pakala ya opposition ou soit ya majorité asa la marche ya bongo diaspora na sima na ye non ezala raté c'est que ndeko azala makanisi ya malamu il faut ko sunga ye yango na bengaka ye likofi ya changu un coup KO kwa jiki. Merci beaucoup. Parlons maintenant à la génération Francis Chibalabala. Vous fonctionnez comment? Adhésion Zandengenini, ceux qui vendent comme souper va s'intéresser beaucoup plus à la vision de Bino, va ça la mécanisme ni imagine va ça la pour contacter Bino, va comme appeler ma membre ndenge. Bon, ndegonion soit na posa a comme la génération Francis, c'est facile. Malgré tous ans na moment de soutenir papa Mokonzi. Numéro est un téléphone, au Kobenga. Et puis, tu orienté au bureau, au s'adhérer, et puis le reste à Makamoué, on a un bureau. Mais malem, mais tous en nous soutenir papa Mokonzi. Kino nasuka, papa Isalande la bien, kino nasuka. Nasuka iya, nini. C'est que tous en aïe. Kino nasuka ya nini. Tous en papa Mokonzi. Merci. Kino nasuka ya nini. Ba Congolais bazayi ko luka, moi na Kongo Kambamboka oyo. Lokola tozui azobema biso na maponami par là olingi koloba nini ba oyo bakambaki balekaki bazalaki bana Kongo te basuni biso te 18 ans ya souffrance ya konyokwama ngande kona onga leki no naza musala te 18 ans totiela bango 21 na 3 ans na bango na 18 ans basali 21 ans ya chômage ngai leki no na revivre le lenge nini mais yo on komi communicateur ozo vivre. C'est que mon koki bati kabiso to sala musala bati kabiso to sala musala to aider ba jeune oyo bazali na avenir mais bazali na moyen kotanga te to aider ba jeune oyo bazali na makoki ya ko apprendre mais bazali na ba difficulté to silisa bitumba oyo eza na este. Très bien. Voilà, Dieu merci. Je rappelle que vous êtes les communicateurs de l'honorable vice-président Francis Chibalabala. Na évité, programme sous ces prévu dans les jours à venir, na ba projection, il y a ba activité, ba action à sala na Tchango, précisément Massine, Njili Kimbanseke, Nsele Maluku. Est-ce qu'il y a encore un autre programme et activité na moi Oyo qui non na souka na ngoto na projection dans les jours à venir? Bon, programme ezali na moi auto koti ndeko Francis Chibalabala na moment na ya congé parlementaire atambolaki ayokaki ba difficulté ya ba mama ya bilenge awa zozonga pona kokokisa yango lobi abandaki déjà na moya remerciement abandaki yango na badara pona nini teke ba robanda marche na badara ba roya ka na quartier trop ba roya ka na chamo badara c'est après l'aéroport. Oui, avant l'aéroport. Avant aéroport. Avant aéroport. Pour la niba robanda marche wana te. Pour la niba kokende kotala bana mikondo te bana mo qualité. Mais ndeko Francis Chibalabala yango ko salaka. Kala minité a toujours répondre na ba besoin et puis na ba jeune où il fallait déjà ba kende déjà INPP. Il y a d'autres koulou na baza ba D6. Il faut pas zong sa bango sous université pour batanga lobby avenir ya lobby eza na maboko ya jeunesse.
Ngala lingna lo baboy papa isana mukuse. Papa mokonza boy tribalisme. Ndeko Francis Chibalabala pa boy tribalisme. Boya to sangana to zabana mboka. Boya to sangana to zaba congolais. Boya to sangana to zabana changu. Kolobaka o entel ba discours wana to lingi yango ata mukete. Biso nyoso to zaba congolais. Maloba mususu ya mibale. Elingi koloba ete papa honorable Francis Chibalabala alobi ete na pesi officiellement changu na maboko ya papa mokonzi. Yango azali ko bongisa jeunesse wana azali ko nettoyer azali ko sokola yango pour que jeunesse soit apesi eza la jeunesse ya bakuluna te eza la jeunesse ya badelekante eza la jeunesse moko propre oyo ko représenter honorable Francis Chibalabala. Ba programme etikali tokoyeba ngo na sima ya mikolo koya tozali ko tambola la génération Francis ko soutenir version ya président de la République Fachi Beton na ye moko honorable Francis Chibalabala li kofi ya changu moto akokai na ye na changu azalite bana changu bozala kimia molobeli na bino ye wana Francis Chibalabala bozala kimia bola la pongi ya ba bébé bozui o ya bino alalaka te na okalobi papa mokonza obenga ngai te o nazala badara na bi o yango muto alembaka te boye ndeko Dieu merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci prochainement à Nabosenga Nayo pour tout solo là, ce qui est activité Ali. Toi abordé on a cadre à qui le matin. Numéro de contact Bandeko Basengi parce que tous autres qui a déjà antenne place na prière. Bandeko Nyoso Basengi numéro de contact nanga eza 089 80 22 805 089 80 22 805. Na pesi bana changu tout moté na pesi Rigen et Kulumbu oazali représenter la génération Francis na États-Unis na pesi Serge Manen na Mbote oazali représentant la génération Francis na France. En tout cas na pesi bino nyonso Mbote na pesi yemoko mokonzi likofi ya changu Mbote sika azali na bureau azo travailler ka pour na peuple et puis na pesi libota na nga famille Kitumbu nyonso Mbote. Merci. Dieu merci Kitumbu, merci. Merci à vous. Voilà, amis fidèles téléspectateurs de Canal King Télévision, ça en est fini pour aujourd'hui. C'est les directs, ce sont les alinéas du direct. Ça en est fini pour aujourd'hui. Midi, prière avec le pasteur Eric. Ne manquez pas, rendez-vous à 13h, la grande émission.